bafundaki 11 journalistes bato belé baleke tu baza basarato la baza bato belé baza mais biso to ça qui parle ba nene ya pe baza ceux qui peut ba oluka ba kene na tour na bango ndenge biso le to ça l'effort ya ko kende po total la que ceux qui to na réseau to na tort lelo to wuti to monike to na biso na tort to fingaki pe mutu ndenge bafundaki biso place bakanga ba criminel elakisaki ke procédure ya lukela biso banga balukela soka ndenge balukela ba criminel ndeko ya Congo tala agence ya sûr paie rapide pour na transfert ya mbongo paie bakoli na ba lettre na même jour yango yo agence PTAM LTD oyo ekumba maka na mwana mboka évêque Patrick Tomoxi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya bakoli petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yeba ke awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50 tope na plus 44 740 40 65 940 awa pe na Kinshasa to na RDC bafandisa mobanye na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune Gombe référence avenue de la science tope okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909 bureau na bango fongomaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo si 17h awa na agence PTAM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel papa bakosa yote yakakaka awa na agence PTAM LTD bazana mufoko ya masolotu dit amen c'est naturel soin batali ba paramètres batali pe par rapport à mutu ko funda na ndinga yele akili kamba mo kutezo ka musa bango pour na ndinga ba yokela ka information na ba kuti na ba yoki ezelo ko morote donc voilà justice et l'axi musala nango batali pe ba to retenir binote pour boire infraction te mone lo eux ça te ke bozala awa pour l'instant voilà to mone lo ko sala te mais bravo na justice congolaise kambo silité to ça sur na dossier na parquet déjà ceux déjà to ça quitter kuna place ba no lukisa biso le quoi ba criminel c'est-à-dire infraction zate Muntu soka fundio awa et surtout soko za innocente c'est kaza mutema mabe muntu peso afundio awa surtout za nseko atape capable pe ko boka ko sila na pa ko boma yo donc on va lobi ya ngwana donc so to uchi kuna to sambi ba attendre biso sur PV to sambi ba quitter parce que to za ba innocent personne m'a conduit au monde qui est bien ailleurs yo ya bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Ndeko ya Congo tala agence ya sûr paie rapide pour na transfert ya mbongo paie bakoli na ba lettre na même jour yango yo agence PTAM LTD oyo ekumba maka na mwana mboka évêque Patrick Tomoxi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya bakoli petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na
na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yo to conteneur yeba ke awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50 to pe na plus 44 740 40 65 940 awa pe na Kinshasa to na RDC bafandisa mobanye na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune Gombe référence avenue de la science to pe okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909 bureau na bango fongomaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo ti 17h awa na agence PTM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel papa bakosa yote yakakaka awa na agence PTM LTD bazana mufoko ya masolotu dit amen c'est naturel soin. Voilà, bonsoir à vous mes internautes, bienvenue sur Fimbuna Fimbu News, de Ken Piana Pito Pale. Vous informez sur notre devoir, Laura Chouma, bébé de la presse congolaise, n'est Sarabino vraiment, tout là, la Ratolamka, tout le monde a actualité. En tout cas, vous comprenez Bisso, hein. Donc, n'est-ce personnellement, on a bien depuis le matin, donc, tout ça, moi, vidéo, vite fait. Je vous ai partagé avec Ken Piana, Moura de la presse, Josman Yamalika. Donc, cause des années, Otoye, Poto informé Bino, parce que Toya Raboué pas, mais tu as vraiment l'information à informer Bino. Déjà, tout le baka, justice, c'est la en sommet tant que tout ça va congolais toi quoi affronter parce que je suis la justice et ça la paix musala nango dans Ken Piana déjà Ken Piana mbote ouais mbote Lorachou mbote bande koto balanda biso na pesi mama CDJ Motema we ranson na pesi bambote prophète Emmanuel Dodi prophète Moïse Kabodi Patrick Tomosi en tout cas mbote na ba ndeko nyonso to ba abonné tout ya Fimbu na Fimbu vraiment na pesi ba mbote bele. Voilà, Moura de la presse, bonsoir Boni. Bonsoir, Banyos Rolanda Bisso, donc voilà, qui te recane au monde à rythme et mboka, donc voilà, mbote na bino déjà vous a branché scotché na Fimbu donc. Voilà. Mania, bonjour. Ouais, bonsoir. Nabatutu Bolanda Biso, abonné sur Fimbu na Fimbu. Bonjour Nabatutu sur Obalinga Mania Malika partout dans le monde. Et puis bonjour Nayomo Pelorage. Donc voilà, quand il y a un petit bino, donc Tozara, Toyara, Boepamba, Tozara, vraiment na information européenne ça. Donc quand tout ça qui est mission hier, non, ça non nous moins mise au point à quelques personnes, bateau balwa que non, le Rachuna Malika n'a pas commentaire, bomi côté ça na makambo. Donc ça poto ebi makambute Lucas aura pas information à source donc toza qui bafunda ki biso na justice et ning toza boto outi quelque part to outi kosamba donc non pesa na ba impression na ngate pendant que na na invité na plateau na ba non na Ken Piana aloba toye kosala nini awa déjà. Ouais, merci beaucoup Laura Chou. En tout cas toza informé quand na bande konyo so ba Holanda biso. Lelo tokendai ko se présenter mingi na justice. Tokenda ko se présenter na IP crime place tozala ki rechercher tokenda kuna ba meki koyoka moko na biso ba meki koyoka biso tolobi tanke ba citoyen congolais totuna ki pena ni asala ki plainte ba expliquer biso ezala ki ndeko na biso na Boduga tolobaki yango très bien que non tozana eloko moko te tozo se rapprocher ya mabe oyo ekome mabiso awa ba mekaki ko lukela biso pe ba preuve o ezolakisa ke non mabe na infraction na biso place ezali en tout cas bande konyo surtout bomoni awa kuneza plainte sauf qu'il y a 11 personnes mais bande konyo surtout bomoni ba fandi awa en tout cas ba luki ba preuve oyo ba finga ki vraiment couple ya bande kona biso en tout cas ba preuve monanité nazo loba na bande kona biso nyo surtout ba warion bande konyo surtout bo soutenaka biso. Nazo informé bino que biso vraiment na couple badia tatoza na problème mon côté to tikala pe kozala na problème ata muke boete donc tozo solo la boé et la kisi que to eko sala émission oyote pour mususu to finga vient na biso et dire ou bien to critiquer Nana Boduga donc ezaka makambu peut-être
air mosusu bango mo bayebi pourquoi bakindaki kofunda biso na niveau ya justice parmi bakombo batiaki mais biso tolobaki toza na problème na bango te tosenga voir même bapreuve emonani te. En tout cas merci na justice ya mboka na biso, en tout cas merci na justice ya mboka na biso, parce que justice ya mboka na biso ndenge bato balobaka ona soki mutakangisi yo kaka komi na te mbala moko baotia na kasho mbala moko te. Justice vraiment eza ya bongo te. Justice ezali soki bafundi yo bakoyoka na yo pe mutu bafundaki yo bayoki yo soki bapreuve emonani te bakite yo okei eza neti babiso bapreuve pena emonani te entre biso nyonso tunde toza boye preuve oyo ya émission oyo ke mutu azofinga mutu emonani nango te. Donc infraction ezalaka individuelle kuna etikali banene ya pe bakende ko se présenter donc oyo bakokuta ye na mbeba peut-être ye wana baokange soki bomoni biso tobimi ezake bapreuve pena eza te mais vie di azaka vie na biso aza directeur ya F victime, donc aza directeur ya F victime toza na problème na ye ata mukete en tout cas bandeko mosusu ngai pona ngai tant que chrétien na kosenga kaka bolimbisa bato bafundaki biso peut-être bafunda biso na kozanga koyeba donc bolimbisa bango bazaka bato tosala na bano kesemo. Merci Laura Chou. Ouais. Merci beaucoup Ken Piana, amour de la presse, tout le monde a peu présence na yo, tout ça là qui na yo kuna na IPK na bikoza na malobarolo. Voilà particulièrement on peut ça merci na justice congolaise parce que na mon état de droit commis. Voilà, état de droit commis na qui vraiment tant ba côté Singapour na ba sambisa ngai ba attendre ngai to bani pe na expliquer ba tali ba paramètres ba tali pe par rapport à mutali ko funda na ninga yele akili kamba mo ko tezo ka musa bango pour na ninga ba yo kele information na ba kuti na ba yoki ezelo ko morote. Donc voilà justice la qui musala nango batali pe ba otoko retenir binote pour boire infraction te monde lo eux ça te ke bozala pour l'instant voilà tout monde lo ko sala te mais bravo na justice congolaise kambo silité to ça sur na dossier na parquet déjà ceux des gestes ça quitter kuna place ba no lu ki sabiso le quoi ba criminel c'est-à-dire infraction zate il y a importé za nangada ko lo bateke ndeko nangato vie nangato nani pour déjà mutu so meme na ba place bongo alingi yo te abomi yo nga particulièrement le quoi na problème mutu pété na pe na temps lo bateke merci na bandeko soki ndenge ni so ndeni donc voilà il y a importé ça merci la justice congolaise pour basali musala na bango comme il faut. Voilà. Merci beaucoup Moura de la presse. Ngape ya olobesa na pesa normalika. Ouais, Laura Chou ngakut na nebele olobate parce que déjà yo moko yebi déjà donc le but ko bima témoin tant que biso toza pembeni donc presque toute la journée to perdre en kuna parce que ndeto le baki to en état de droit et loko musuba ko funda yo mais ceux qui yo moko zo reconnaître que na boma motute na yibaki pe 20 millions teni na lobaka donc tout ça qui est fort le to que se présenter puis ngena bakisa ndenge lobi que no bato musuba commenter ki le rachiso to bito ta bato musuba commenter ka to sa makamusu te parce que muto zo commenter ye moko mi yebi place za ana posa ça de lion na ana posa ça là pour ça il faut commenter bon est-ce que les kamuloko neti que non on était tous qui peut concerner na dossier wa voilà yango to kende yango ngina loba parce que mutu moko taza na intérêt neti ngani na vandi boso ba fundi ken ngana ke komi kotisa na dossier ken et c'est impossible non ça on te plus kotia na dossier nini ba fundi na pureté na nini te ba funda na UP crème donc na komi kotisa te pour na batabilobela o ba bande ko commenter alors les autres zaki on en tout cas na koloba ka merci pour la justice congolaise donc basali ka musala na bango to lo barakeno eza karaté pour gagner procès to ba mona ko na réseau foza moi na mon condito oza na muta famille mbongo mais le to kenda ki ko se présenter to moni ka justice c'est ça li normal batali ke non malika aza un problème te afinga ki mutute asala ke le côté quel que soit nyos auto sala ki na ba vidéo eza que to un biso accusé te en fait donc ba moni ke to un problème te ndi batiki biso to kene mais pona batu musu parce que ba funda ki 11 journalistes batu belé ba leke tu baza ba sarato la baza batu belé baza mais biso to sala ki parle ba nene ya pe baza ceux qui peut ba luka ba kene na tour na bango ndenge biso le to sala effort ya ko kende po total la que ceux qui to na réseau to na tort lelo to wuti to moni ke to na biso na torte to finga ki pe mutute to ape na dossier to na biso pe na problème na mutute donc yango moni ba quitter biso voilà merci beaucoup yango moni ba quitter biso nga ka ane demanda na loba ki na intro nanga to zala ki bongo na IPK une place nini ba porter ki biso plainte ma grande surprise nga déjà Laura Chou na yeba ki te que ba nga pe kombo na ngeza to koti pa OPJ wanande to tali ke non Laura Chou za malika zali moi je dirais ba funda rabato funda mutu lo ane ti place ba kanga
criminel après ça bazunga ba torturer liko na olngozwani olngozo le côté parce que moi j'avais fait mon travail mutaya qui n'a posé juste ma question na ngana sali oya bongo ce qui pour le côté on a place à passer on gagner non peut et l'autre côté parce que ne balbara ni né au-dessus de la loi donc mutali kola mibe kwa zate to kendaki batali basambisi biso na sambi na PV na ngana normal ba moni que non ozana on a problème tende ba kitenga na za awa ensemble avec bande konanga to utina bango kuna en tout cas quand ndemu rautolo ba déjà so alinga to sika passe donc faut osana ka distance on a problème déjà na mutu te parce que nazala pe mutu kotoya ba tout déjà te dans zala na ba o nazala na bango bien donc ko funda nga yango ngoza pe solution te que non so ndengeni en tout cas merci beaucoup déjà ken pena o baxel nini o chité pe mbama na merci ouais ya baxel zali kaka ndenge na utakelo ba tout à l'heure bandeko vraiment bino moko bo comprendre pona meka ko tuna bino bana poto bozo reprocher biso na nini en tout cas ba fanatique na so ba abonné na biso nyonso balobi ken pia na total ka ba émission na yo tozomona émission moko oyo tokolo bateke soki lelo se présenter na justice bakokanga yo po tozomona émission oyo ko créer infraction te en tout cas merci beaucoup pour na ba soutien na bino total ndenge bo soutenir nga moralement bino nde bosenga nanga bolobi ken justice bakimaka yango te luka koyeba place dossier zali kende ko se présenter ole ya kobatama ngo pe zalaki na volonté na biso te parce que mutabatami aleki na mayele omoni bato bazala luka biso ba neti bato babatami baleki biso na mayele donc tozalaki luka koyeba place dossier zali ba confirmer biso que dossier pena eza place tel babengi bakanga biso te ke bakaka bayokuta biso quelque part na se bandeko na biso yo pe ya IP crime en tout cas bazalaki étonné vraiment ya mona bato baye komitika bango moko tobi ole a luka biso boye soki botindelaki biso ka ba convocation to lingaki to ya mais bato il faut ba retenir que place wana eza place bakangaka ba criminel ba kotika l'invitation te donc biso pe ndenge bafundaki biso place bakangaka ba criminel elakisaki ke procédure ya lukela biso banga balukela soka ndenge balukela ba criminel tandis que tolobi bo prouver biso ba art oyo ezolakisa ke tozo mérité koya place oyo donc baluki na ba vidéo nyonso baluki na ndenge nyonso ba moni infraction te en tout cas na osenga mama na biso a OPJ o sambisaki likambu en tout cas sambisi likambu na bosembo ya Nzambe na kosenga pe na vie na biso edi badiata en tout cas soki zwaka neti biso tozalaka na problème na ye biso tozalaka na problème na ye ata moko te tozalaka na problème ne ata moko te tozalaka na problème moko te ata na entourage moko ya fali ndeko na biso pe concert na biso Nana Boduga en tout cas tozana na problème ata moko te donc comme esenga makambu ke noto kende na niveau ya justice tokendaki toke ko se présenter mais toyoki il paraît batie libiso ba convocation des places ibongo ezali ke kuna na IP crime batie ba convocation msusu na parquet totikali na dossier moko o etali parquet kasi dossier ya liboso ndezalaka makasi parce que place ya liboso IP crime o bazala luka biso kwa baluki ba preuve ezate to kosenga na bandeko na biso ya ba parquet nyonso ya Kinshasa biso toza ba citoyen congolais toza bandeko na bino justice ezaka ya mboka na biso tokosenga na ba instance nyonso tu ya justice bosambisa kaka ndenge tomoni bandeko ya IP crime basambisi bosambisa kaka bongo ke soki mutako ki kofunda mutela accident ke yo zui raison gagner batu totalement mais non soko za problème na mutu olingi okendo funda mutu na justice kangisa be élément na très bien soko moni oza be élément mo solidité ozo permettre yo te ke okendo funda na justice kokende te okendo funda ka batu okyo l'extrême sous temps en tout cas toza problème na mutu mote na pesa bandeko nyonso tu bo soutenaka fali pour passer tout soutien mingi na ba page nyonso ya polémique la mama na pesi bino vraiment ba merci bo soutenir biso na ba page na bino bolobelaki pena makambu oyo ava biso moto kendo se présenter merci mingi na les news des stars en tout cas merci na bino na pesa merci mingi na Mimi Tikeva na pesa merci mingi na Ferrani la merveille ya Fisto Koloke Manu Lubaki sous le kaoka kutu soki ata na lobby merci batu babi ke sous le kaoka avant mériter ka ba merci ebele Cyprien Nzolo na pesa ba merci na Cyprien Nzolo merci na président
président François Babadi, merci na Eji Kitenge, merci na Kelly Charleston, Prince Tukuzu mutu ya mbongo ebele. Prince Tukuzu mutu ya mbongo ebele na kati ya ba Amérique kuna ba Canada en tout cas na peso ba merci ebele pour na moralement ndenge soutenir biso. Merci à mon vieux Deo Mukoko, oncle Blaise na Washington, oncle Blaise na Washington, donc il na peso ba merci ebele, merci na les poupettes, ba poupettes nyonso na pesi bango ba mbote ebele, merci à maître Manix, Coco Dilasso. Merci na yo pour na moralement en tout cas Ken boza la calme boza la poser. Merci na maître B50 o pour senga Ken pia na zala calme. Biso mo to faire ba vidéo nyonso tozomo na place eloko ba okangela binote. Merci na maître Alfred Ngoyi Nazirik en tout cas merci na yo. Merci lycée Makengo Joël Liteya Pati Saraza bambote na bossa na te mokonzi Shabani commandant Shabani pe na peso vraiment bambote belé place aux alliés en tout cas merci na bino nyonso tout Sœur Pauline Lumumbo zola la te chaque jour Sœur Pauline bakanginga te nazali ve Luiso Mbata on se dérange qui trop ve na Luiso Mbata en tout cas del joko bagu danger Shadrack manager na ngamoko na France Shadrack en tout cas merci na ba appel na yo vraiment Shadrack merci na batu nyonso Alain de BCBG merci Eliezer bébé de la presse atika ki bisote talaka na monteur na biso a monter ba vidéo biso ba okanga bino na ndiminga pe bakanga ngai kaka ponga nde na monter ba vidéo nazomona ta erreur moko bosalite donc merci na Eliezer bébé de la presse. Merci Moura de la presse remerciement des paroles de Lobasuka. Voilà le Lobasuka ezaka qui va tout aux ans à quitter hein toi on a problème à monter donc voilà merci na bato ka ba bana ko se suicide na biso o bazaki na biso na ba moment o parce que na ba moment déjà te bana nivré na ote merci une équipe ma est victime nyonso donc voilà sans exception ba o nyonso ba bi ke ba compatiza ki na biso ba merci na bango bato nyonso ba soutenir biso de partout dans le monde entier mingi ko to lobezate donc voilà bino mo moni hein ya mingi ko lobezate bato pe bana ko ba ki songi o ezaki bongo tout ça quitter important tout ça quitter et vous comprenez tout ça quitter voilà merci Moura de la presse Malika. Ouais, Laura Chou, en tout cas, merci beaucoup parce que quand se présenter dans la place, c'est hyper monnaie et ça facilité. Donc, il faut un esprit et puis il faut un boye. On a au miyebi déjà que place on a ma beza nangote. Donc, n'engue biso to qui courage y okende. En tout cas, bande ko pe batika liso ba moni que bazo bango moko bazo se sentir que bazana bango coupable té na makambuana. En tout cas, ba meka pe ko sala o biso to sali po ko zo problème na l'état et le comment ya mukete ndet ke na auto lo ba tout à l'heure ba ko funda bino bo yebi ke non convocation ko ya ke na place ba funda bino na place ba criminel ba ko mondu cabinet ko ba criminel mais sinon merci vraiment en tout cas commandant Chabani merci beaucoup na yo pour na ba soutien merci beaucoup à Soule Kawuka donc Mobala Pembe Cheron merci beaucoup na bureau tout F victime vieux fiston coloqué merci beaucoup à mon vieux Deo Muzungu pour na en tout cas au soutenir moralement merci beaucoup à mon vieux Tosha Vumbi les boursiers la joie Amado Pichu na wana ba ser onanga en tout cas ba tutu ba s'inquiéter pe pour nanga ke non mal surtout le temps to kende ba to ba bengenga ke to ke ko se présenter en tout cas ba to belé ba zaki vraiment ben inquiétude makasi donc voilà merci beaucoup na ba tutu ba zaki nanga voilà. Moi je dirais un grand merci aux Aina Loba Baksa. Non, c'est moi Loba. En tout cas na osenga mingi na bandeko na biso oyo peut-être bokena noté dossier c'est bani place ezali na osenga bandeko na biso leketu nene akelokelo bokende l'état azwaka mutu tembala moko akangi yo bayoka nanu mutu bokende pesa ba explication na bino et ça la bien au lieu que baluka bin neti biso tokei est-ce que bakangi mutu en tout cas na osenga bandeko na biso ba congolais nyonso tout bo pesa justice na biso confiance justice na biso ezo sala pena musala très bien et ça la musala très bien donc soko za non infraction ozana problème ité infraction eloko bafundeli ote OK na yo kuna o batunyo ba question répondre na ba question ba kanga na bango te biso tokendaki tobimi tozongi ya na banda kuna biso problème te. Merci beaucoup un grand merci na batutu oyo babaki kenon Laura Chou soit forte page je les news des stars en tout cas merci beaucoup parce que Maël Tsolong m'avait appelé que non Laura na moni na ba page bacho babi bakangi pe non de tout ça cristal piment doupé na tango zaki vraiment nanga de cœur Jimmy Mambika l'homme fort zaki nanga de cœur Benson Mambika le préfet de Paris azaki nanga de cœur commandant
Chabani, commandant Chabani, c'est normal le toroban parce que c'est la première fois qu'on a IP crime. Degré à bateau, on a moni kuna bazaba criminel de bakangi bango. Mon rapena tozo meme azolenga ken bochanga na libulu. Mora ke mora koka kite. Sauf que place Yohana et bané ko motiver biso te pour eza place mo ta fundi bino na kimute mama be. Toza la batu to ke pa tozonga. Bango mo pe ata bat basambisi biso ba monike makamba ona ndenge bakenda nango nikolo eza pe bongo te. Mama wana sambisi biso pardon mama OPJ wana bike no bobi place ba fundi bino za place mo ya blague, za place mo ya bien te. Et puis alobi parce que bino boza kiti. Alobi mutu soka fundi awa et surtout soko za innocente. C'est kaza mutema mabe. Mutu peso afundi awa, surtout ça c'est ko atape capable pe ko boka ko sila na pa ko boma yo. Donc on va lobi ya mwana. Donc soto uchi kuna to sambi ba attendre biso sur PV to sambi ba quitter parce que to za ba innocente. Donc oui, c'est normal ken place non ngala na kende na monde abatu wana ngabinga so na problème na tika là mais comme ezaki bongote to monique no ba to prouver innocence na biso. Non ba merci mingi na F victime obima na bika bazaki de cœur na biso bazalaki de loin. Merci na Soulé Kauka Pazuzu Pembe Chéron, un grand merci. Merci na Fiston Coloqué. Voilà, merci na Fiston Coloqué. Merci na Soulé Kauka Pazuzu. Merci na Soulé Kauka Pazuzu. Merci beaucoup na Soulé Kauka babi gâteau ya chantilly. Ya Pembe Chéron donc quand nga Pembe bon quand mutema na katiza donc Soulé Kauka Pazuzu ya Pembe Chéron, un grand merci. J'insiste Soulé Kauka Pazuzu ya Pembe Chéron. Gâteau ya chantilly, Soulé Kauka donc un grand merci. Na crème na ba wanila. Soulé Kauka so basalaka isonte basalaka gâteau alingaza ya chantilly ya aldarte. Ya ba cake ba gratana. Donc voilà ya za gâteau ya chantilly. Na suka to suksa kwa mokote miti balingaki babo mafimbwe. Balingaki babo mafimbwe. Tokolala tokokanisa fimbwe. Tokolala tokokanisa fimbwe. Balingaki bakotisa fimbu na fimbu mobimba prison balingaki bakotisa fimbu na fimbu mobimba prison tokolala tokokanisa fimbu. Donc voilà quoi. Merci beaucoup na batutu balinga biso donc to bimi balongi Paola Schengen donc to bimi balongi biso bakunda biso est-ce que benga BCB je benga tia. Merci pour le soutien na yo en tout cas nene akelo kelo le kechu en tout cas pas comme sunga tanga ngote. Bokende bo se présenter juste balia à montuté donc samba na lobi boye aba biso to uti le ko se présenter eza pona analyse bobo sana te ke lelo to uti ko bafunda ki biso pona analyse mais to ko solo ngo ate to bi ke lobi to continuer ko solo la ngo na lingana limwa na kiti na bité comme pena OPJ samsa ne canon na limwa te ponga limwa mais ba yaya o pe ba yena ba analyse na bango ba analyse préparée boye na ngo na YouTube bozi déontologie na bino botiki ngo na TV mais lokolo boye na YouTube nani ndeko na biso Magali nani kombo nani Virginie ba mission yo sala soki ba memi yo kuna place to uti otika mbango eza Charlie Prince soki boke place to uti ya Charlie ba ngakona lingaki nde au lieu de biso bo bato ba finga kutu faki nde bino bokende pe na boka somo ba bino kutu ba video na ba preuve fandi pe na moninga na boy na pesa qui déjà cacho bis donc tout à cause attaquer tout ça d'un système opération beta fali karata tota soko fula donc comme bino boya bienvenue merci bienvenue Penza.